mais à notre grande surprise to moni que misala déjà bandi pour l'érosion érosion pour la bande balandi eza wapi précisément eza bon na kata commune na Mongafula na quartier Kandimez où msupe abengo un peu toujours quartier Maman Mobutu, donc eza juste complémentarité. Alors les habitants baza ebele au baza lelo libanda par rapport à l'érosion oyo au banda que belé et boukani par rapport à l'érosion oyo, mais à notre grande surprise to moni commerce que ba misala et bandi. On va essayer un peu de faire des interviews ya lobisa bandi ko au baza côté zinga érosion oyo ba menga mpe ko betela biso lo lenge kan érosion e bandaki pe lo lenge kan érosion e comité na ba dimension oyo to comme mona que non banda ko belé et bandi ko kende banda ko belé ki population za ko vivre bongo na fulu na ba salité au boso ko mona o pe na biso a ba na classe baza ba kotanga. En tout cas ba réalité eza ebelé na kata mboka na biso, on ne sait même pas comment est-ce que to ko éradiquer situation oyo eza situation moko eza ko sala passe par rapport à ba famille belé to asina ba te belé bande bazali papa soko ya pour tout ça la mo interview parce que bango baza frappé école eza pembeni à lycée Motema Ngulu où eza ko tangisa bana na biso ba venir ya lobby ya Congo mais baza frappé par érosion. Monsieur bonjour. Bonjour papa. Le nom c'est qui? Moi c'est monsieur Jared. Monsieur Jared de quoi biso a toza wapi précisément? Oui, toza précisément na commune ya Mongafula na quartier d'Imez. Moni érosion ou l'érosion et salami depuis Mbolanine. Bon, érosion est bandaki depuis l'année passée. Malheureusement, on a demandé au gouvernement de pouvoir venir en aide. Il y a eu même des gens, des mouvements, des soulèvements. Mais malheureusement, cette même année, on a vraiment vécu tout cela. Tant érosion n'est commis. Et liboso. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait tout au moins pendant une année. Donc, c'est ce qui vraiment fait très mal. Ok. Alors, tout le monde vous a permis ni école les a permis mais tout le monde est érosion na sima. Alors, la disposition ni bouino bozui pour te l'élo érosion au simbe kolote. Bon, disposition vraiment prise to le beza passe parce que ce que tali na force humaine, na force na biso moto kokate. Ata to le bito sangisa mbongo quartier mobimba et même ba engin important, ça sera difficile. Mais simplement le fait zalayi que to benga ki gouvernement peut heureusement y répondre parce que gouverneur de la ville Gentini Ngobila était là, monsieur Gentini Ngobila, mais aussi en personne ça la constat. Oui, ayaka wakiti vraiment monique danger zalaki vraiment imminent, mais aussi tout le monde qui présence il y a monsieur Thomas Louaka qui s'est présenté aussi, ce qui a fait en sorte que juste après un jour, ils sont venus avec les engins, ils sont venus avec les travailleurs et voilà, le travail s'est fait. Ce qui vraiment nous fait de la joie parce que ceux qui bamboulent continuent. Imaginez un peu cette école. L'école, ils ont formé Bana, ils ont école à Basseur. Ils ont formé Bana, vraiment formation malam. Ce qui est, ça sera un grand danger. Ça sera vraiment une perte. Donc, tout ce pays vraiment, dernier makamuzo salama bien. Merci. Maman Bote, hein? Mbote papa, comment nangai Madame Lubuzia Hélène. Madame Lubuzia Hélène, yoza habitant koto. Bon, nga na vandi na Mongafula, mais nayaka awa na lycée. Hein? Ndenge nayaka na lycée ezali école na biso. Ezali déjà 5 ans. Eza école à Basseur. To formaka bana très bien. Quartier Bombeyebi que to formaka bana très bien. Mais loko moko to remercier na nous gouvernement parce que ndenge to marchaki vendredi, samedi directement bayaki. Dimanche, lundi bayete, baye mardi na mercredi na lelo na kanisi bazali wana. Bazali. Mais soki mbula kake soki bakoki lisusu ko renforcer ba camion ya mwa mingi po batia mwa mbangu. Ba travailler capé jusqu'à 18h. Pour ba travailler 16h et sili bakei. Mais soki mbula beti tala ndenge sali place wana. Nde tozo senga kaka renforcement ya ba mituka yebi ya ebele. Ponga na vandi na quartier Mitendi. Na mona ki kaka lobby na après midi. OK, depuis kuna Mitendi parce que érosion pesa kuna. Na Mitendi érosion eza pembeni na ngai cimetière ya Mbeteke ebukani mikuwa ya bato ezomona na libanda banzoto ya bato ezomona na libanda solo pe eza kobima. Hein? Boya mbangu surtout na cimetière ya Mbeteke. Hein? OK. Nde diboso na nubo sili sela biso awa tala ndenge mai pe ezo utanini mama Mobutu. Ezo ya kote. Ezo kita. Ba caniveau pesate. Eza caniveau ezate bandaku. Ba mususu ba construire bandaku tina balabala. Omoni moya kolekeza te tala nini wana. Eza wana. Moya camion eleka ezate. Batu ba construire nini boye. Balabala eza comme 6 mètres. Metala.
est-ce que ça va 6 mètres tala tikuna est-ce que ça 6 mètres ce n'est même pas 6 mètres bato ba kota tina na balabala ce qui ba camion yé e buka pe ba balabala ngo kaka isela biso balabala munene. Je vous remercie comme vous êtes venus. Merci beaucoup réalité à Kinshasa bandeko balandi tozana ndeko mobali to soana ye un peu ndeko mbote ah mbote papa na ngai bo za habitant koto ngai pe bon naza habitant ya koto yo na kendeki ke côté mosusu kovanda pe na yo kozonga mais malheureusement tout le monde qui subitement vers l'année passée érosion et bandaki to mekaki pe ko lancer message na bakonza mboka basalaki lokola ndeti kobeta biso kara to mekaki ko se renseigner to yokaki o sengraki to yo kapé lokola mais o to sengi to conseil to pesa na bakonza mboka eza nini eza ke tango bayoki mbela ya population basalaka te ke bakangi matoi parce que tango zokanga matoi situation zokoma grave tango zokoma grave kosenga pe ke gouvernement bimisa mbongo ebele or tango situation zana mukie soki pe bazui ba précaution bien avant et ko permettre que mboka na biso ya avancaka mais tout ça na système te ke babengi biso to beti kara tango to komona ye grave komi ko boma komi ko buka allez parce que koti net relukato ko arranger neti boy il y a des familles des milliers de familles au ba perdre bandaku sur la ministre baza wapi dispaporté disparu ba misusu ba vozo vanda pa ba camarade ba misusu ba sali ba maman na ba papa ba sali ba AVC likolo ya libulu. Imaginez que papa za na 4 maisons le long kaka ya érosion alors érosion ememi banda kuana nyonso akosala nini donc c'est que tokolo ba keno érosion o ezalaki à venir bon justement sur le plan bon notre total normalement tout le monde a que quartier ça vraiment urbanisé té tout le monde a plus ba tunnel que ba avenue tout le monde si ko érosion ça li forme ya avenue na marque na ye accueillir so monde qui sont là dit très bien à sali contour tina sekuna or quelque part quelques années avant bah créer que loko moko ba tonga que loko moko bassin d'eau pour permettre que mayo ezo ou de part et d'autre que ndoko staner na kata bassin d'eau wana or ba tena qui compte c'était 15 jours ba accident monsieur ko salama alors aujourd'hui tu es subitement to monique érosion et bandi ko ezo s'aggraver donc les jours donc tu retrouves vraiment monique place et bukanyango to mbela no pa bakonzi to sengi boye pa bakonza mboka ya liboso merci na réponse na bango ba pesi biso to sepeli makasi mais conseil to repese ezala ke bakanga kamato ité parce que population ne muta vivra ba danger nyonso to le kaka pe population muta ko informer bango condition ya ndenge ville na biso ezali puis à part ça to kosenga na bakonza mboka surtout bisiko batu bavandi tango bamoni danger moko ezali tala awa likolo na biso toza na nini oya snel soki lelo ekwei oyo danger lisusu munene oyo kotumba ko bebisa batu alors yango to sengi vraiment na bakonza mboka bazala tout près ya population surtout na bino ba journaliste bo informer pour que mboka na biso ya marché et à part ça liboso na biso to moni école neti ba institution ya boy ba parents ba leli ba famille ba leli ça je l'ai fait école François la je l'ai fait école donc ozomona école yango ozomona pembe na biso école azo former bana très bien azo pe sa formation sotali le long ya quartier boyene toza na mopanzi aza ye moko ozomona la plupart des parents bazo uta na se de part et d'autre bazo otika bana bango na bana o bazo fanda kota ba érosion kuna na sie kuna bazo ya bonde na minute siko comme chemin détourné soko la liboso kela sima école wana omona basali biso mo porte moko ya muke lupangu ya mutu mais ba permettre que mutu nyonso ko koleka mais ba tie mo ba sac pour permettre que et si ka ezala na bonne condition. Merci beaucoup bande balandezo continuer toujours na système érosion oyo. Bonjour hein? Bonjour papa. To moni oze lenge fanda ka koto. Oui, na vandi koto yo en même temps pe na travail akawa. Alors expliquez son érosion c'est le bambo la boni. Bon, érosion tokolo bandenge buki siko eza depuis 2017. Mais normalement ils ont érosion ils ont daté depuis biso to na bana miki. Donc c'est kala. C'est kala. Koto to ezala ka érosion mais balonga kango na génie militaire ndi traité kango à l'époque. Mais cette fois-ci bassin moko bachaka wana batekela kango batu bandako. Et komaka ba mapango batu et mapanga batu wana
bassin wana eki otoboka nde fungolaki ekomi érosion parceque mayo elekaka na kala awa ezalaki ekangami na avenir kuna na suka et puis de même oyo mpe kitibo ekendeki tika ndimesi awa tozokoleka yango nyonso tokosoka na camp français mais mbula oka nde ezokende bo ata ndenge balobi érosion nde baosala boye mpo na nga eza baconvaincre moto te. Pourquoi? Parce que érosion pour na kwataka ngo fe babandela na source nango mayo ebuka mama mobutu dimeze côté nyonso donc pour na bande fe ba lukana no koluka ndenge ya ko dévier mayo yo pour na ndenge za boye zelo tu babwaki wana na mbula moko ka makasi tout ekokende nyonso ekokende donc jusqu'à présent rien n'est fait et puis mayo ekitaka aussi longtemps que kitaka so mbula kaka moko soki boye prochainement beaucoup tango eleki déjà tikuna érosion et quoi ça nyonso parce que awa na mbula moko kaka nde longwe de kuna côté bazo sala wana tiao donc mbula moko mususu comme sango tikuna. Si beaucoup de et loko ngana ko sengeza kaka président de la république yendenga lobaki le peuple d'abord atteint la biso dossier yo et pour clôturer ce qui n'est école kufi biso to komi ba chômeur. Merci beaucoup de c'est ça. Après ba man. To ba kutani kuna allez go. C'est comme munene. Ah wana ba man. Teza sigo ya ko. C'est pas ça qu'à niveau. Salut, après lobby Bukani. Papa Mbote Mbote papa. Papa kombo nani? Papa Daniel. Papa Daniel to ina ka to tala érosion oyo et sali bambula boni. Bon, érosion na habité bambula sali menga na tozaki na érosion na armée du sali kuna. Bande ko kindaka pe na basansa boy. Je regrette que œuvre boy et kendekaka suite ya maïza ko tambola bienté. Donc heureusement bango côté l'État bandiko s'impliquer, je pense que mais pour récupérer cette œuvre il y a un problème. Par contre qu'on a besoin d'armée tout ça un peu abandonné puisque c'est une érosion qui date de 1987. L'armée peut besoin d'érosion. Oui, l'armée tout ça. Ngambo Selembao. Ngambo ya Monga Fura. Érosion et Kenda et même Ndako Ebere, il y a autre un général à Perdandaku.
Et là, on est au sein de l'état pour l'érosion. Actuellement, comme à travers ça, déjà, on a habité sur la digue. Ceux qui diguent, ceux qui vont compléter, couler, côté à complètement. C'est mieux, c'est un bon geste déjà pour sauver le Batikari. Merci beaucoup, papa. Merci, je vous remercie moi aussi. Maman Boni. Bien, papa. Tu es côté la bino awa pour l'érosion ou isali bino awa. Ah, tout ça, rappelez-nous, bande balandi balanda ah tout ça. Ah, tout ça na commune ya Mongafula, na quartier précisément na quartier d'Imez. Na quartier Mahamobutu. Mais érosion c'est limbula boni. Érosion oyo depuis biso to ya to kutengo. Donc comment nango ko kwea boy. Na misu na ngai ça déjà 2 ans. Donc 2 ans à part ba né mususu oyo zala déjà avant. Mais ko liande lié banda kunde bozomona boye déjà 2 ans. Mais alors babiton bazao ki na banda ko ibukani bukani na ministre bazao. Bon. Dès toujours ba boye ba musu bazana ba église. Ba musu ba ki na ba famille pour bazana na baza susu na place olala te. Donc ndebo moni en tout cas pas si makasi. Bat bazangi ba place olala ndete pa na biso to lala na 4 locataires na salon na biso. 4 locataires na salon na bino. 4 locataires. To là na bon na salon. C'est bon là na bondeni. Bon. To la liga besoin de tenir na salon. Na basi na mibali. Na basi na mibali po bazana na place ola la te. Donc ndenge misala misala maboye siko sengini na l'état ba continuer to ndenge ni. Bon, d'abord toujours personnel merci. Pour ton dimaki te que musala we ko kai ko salima. To pesi merci na chef de l'état. Merci na GRAC 7 pour bangonde mutu ba sa musala awa. Tozolo baka ke ba continuer. Et suka na nzela te musala we ke ndetina suka. Merci beaucoup. Merci. Abang lu bang. Bonjour papa. Bonjour. Papa Kombo nani? Kombo Kihanga Temba Joseph. Papa Joseph Tomonio a chef de travaux ya ba misala oyo ya érosion. Bando balandi beli bazolanda ona minute oyo. Message ezali nini bokuti musala na dimension ni puis beaucoup mission na dimension ni. Bon, misala oyo ndenge bomoni esi bandaki depuis samedi na mitindo ya bakonzi ya mboka pona kobikisa bato ya quartier oyo Dumez po érosion ezomela bandako yango basengaki misala banda le plus vite possible. Samedi to bandaki lelo toza jeudi déjà ndenge ozomonela yango déjà libulu ebandi malembe kokundama. Je pense que ce qui est après quelques jours, comme on a toujours une avancée par rapport à Ramblé aux Ezali Salem. Alors papa libulu oyo bokozipaka place ototi na suka kulambine tozomonela. Bon, dans un premier temps,
Tokokenenano sur une longueur, il y a 200 mètres. Ceux qui tokundi à peu près 200 mètres, nous avons aménager un collecteur et un maï pour bamai wana et kubandakoya et landa collecteur wana po ekendeti nase. Mais collecteur wana ekendeti nase kuna na bassin à peu près 1 km 2 km. Ndé sika collecteur wana il faut même maï pour protéger bateau yo baza zinga zinga. Ndé musala ko sala na lolenge wana. Donc c'est que Bogosala peut nobi que Bogosala collecteur wana ils ont la possibilité que normalement ils ont même likolo et même ngoti na kata bassin. Oui oui. Makanisi ezali yango wana ya mai nyonso ota likolo ezwami na kati ya collecteur monene ko salema ekende ti na bassin kuna na se ba collecteur mususu mibale ezali nde esika to kende pe ko sukisa ba mai oyo ti na bassin kuna. Merci beaucoup ingénieur. Merci nga na moto na pesi bino merci. Merci. OK. Je vous dis que non, oui, ça la première série Autobandi, mais la série continue. Donc, Sabino Kinshasa en réalité. Kinshasa place bakon au bande wasim baraté. Kinshasa baso bombe la bino po boy baté Kinshasa place ni marambi batami. Yango marama mine ne batami awa. Tala be érosion on est bomi batu. Tala be érosion on est kabuli ba mabale belé. Tala érosion on est kabuli ba boti na ba na bango. Moi na ke fana pa tata moi si mo bota zonge pa na bango na famille, mo bota ko fana pa camarade na ye. Nyon so nza ba fe moko o Kinshasa za kokuta na ngo bande ko balandi. Botali ndenge ni bande ko ba réagir par rapport à érosion o zo ko menacer na kase ya commune bango monga fula plus précisément na quartier d'Imez. Toza pe pembeni ya camp. Je vous dis, il y a des écoles les apemeni awa, il y a des beaux parcelles les apemeni awa. Et ça n'a pas habité belé bokinde bande balabi que non 4 locataires dans salon moko, 4 locataires dans salon moko. Alors moi je me demande na basi na mimbali ba na rolata na ndenge nini. Alors tout ça ils a ba réalité au ba congolais baza ko vivre nango plus précisément ba kinois, baza ko vivre na kata commune Kinshasa. Baza ko sabiso na moi ba image ya kitoko ya boulevard, na moi image ya kitoko ya ba robot roulage, na moi image kitoko ba parcelle. Mais ba coin au Kinshasa eza toujours na bateau et ba bosana ba kimbwala ba kinsenso nyonso na tokita awa na club wa TV poto na Sabino ba réalité neni kino za ko vivre na nzala na passe na typhoïde na fulu pembeni en tout cas fulu eza na Kinshasa ndengo sakana te to la Sabino ngo ba réalité ya ba wenze ba réalité ya ba commune ba réalité ya ba quartier ba réalité ya ba fazer ba réalité ya ba orphelin donc nyonso wana ezali branche sekana kata club wa TV boko zongo vraiment en réalité en tout cas Francis wala vraiment na sima caméra ba image très kitoko pourquoi pas monsieur de la nation merci beaucoup Pichu Mangaya aussi Herman Ampoyo na bino nyonso bande ko na biso o bolanda biso de partout je vous avais dit que non Andeo a bien invité mais to kitesco sur le terrain Klebowa sur le terrain pour vous montrer les images en tout cas les images et de belles images les images parfois ko choquer bino pendant ces minutes que non tant de gona senga mbongo au tin de l'école tin de la raï ou ça raté yende sa kosaka ba réalité yangoyo nga pas ces ali pas ces kamite ko le jokoya soka dembule beti école zokoya bane be ba za sacrifier tala toute une génération qui sera sacrifiée alors l'avenir de demain ezaba banani bana o bazolila bana bazolila ba boito so bango parce que ça la moi propreté ezape ba risque par rapport à na biso mais bana bazolila ba pas journaliste pe sambela na biso pa bandeko balandi ba ko sunga biso awa na kati ya commune dia monga fla na quartier d'Imez neni érosion za ko beta bango restez branchés sur klebowa.com les informations continuent les actualités aussi les invités aussi musique culture politique fait les sociétés en Otobani na kati ya Klebowa en tout cas restez branchés vous ne serez jamais déçus ba coin au bomona na mtara Kinshasa to ko faire découvrir ya bino yango peut-être au kita Kinshasa ça fait déjà 20 ans bosana million wana to zongo sous million wana pour mon ngo moi son de Kinshasa est commis merci beaucoup à Francis Wala merci na bino bande balandi bye à la prochaine la série continue.